Sato aboti te bakiti ka depuis to kenda ko bokenda ko kontena ndako alibala tilelo yo bakiti be bakate bakushi basukola kate ngenge ezalite bongo siko ozako nana mileli olelite donc yo so les allées éducation na yo yango na monique la reine ya yende moto suki simo kili aya ko bebisani yo kana na biso bino ko fenga yenani mobile na yo ko finga papa na ngate biso to za ba pauvreté ndenge tuza finga ozako yoka mwana na bino ndenge ko te pe ya pandi famille oyokinga ngai na nali mo saka na to za ba voisin na ba na kamwe mobali na ye mbonge ayeko kota na ndako ayeko ibisanga ke ye babimaka na nzakala tanga seke mana nzakala na meka kwa mama mbonge badiko betanga na kati ya ndako na ngai ma na tuna mobali nanga boke ngabito ko libanda atengani ngai tete mbonge au utakuna na ndako na ye po ya kumerdenga na kati ya ndako na sambwe après écoutez-moi d'abord Claudine et puis yo longole makona yo ke pas bijou ko lo bani nini vraiment hein na pesa éducation ne mwana éducation na yo koza na basa na tiki na ngape na bandi alors tata na la kiso malamu te tata na la kiso maman sana manga hein on peut continuer maman on peut continuer merci ça va bilo na yo na kwa kama maman yepa ina oye ko bimsande secret yango ebiwe na oui makambo za kusala na mwana na yo ise yebani oyoki sangwe pandani na bapano na lubi na yonga muto je dis ça ne va pas non na lubi ngama na yo kuluba na mwase na yote sangwe za yebani partout oyoki okumisa mwana na yo mwase ya muto et puis okuti sa yebani sangwe se pandani oza kuluba mwana na kai sokwa kata bantolo ko nzoto kisi nini mwana na kai benite oyebi arebe moto ya kuboma ezali yo oyebi munene na yebili yangu pamba tese pandani sangi pandani mwasi ya ndeko na yo papa yoko ko banga te mokili oyebi nyonso kana mona na yo obiki nyonso zo sala kokanisa te bato baza komona yo te me nzambe aza komona yo ato bombani na mire ato bombani wapi ola komona ngai te obwebwe te ongai gangi ya filme me suka kaka nzambe nde muta mona ka nyonso yende talata continue mais c'est vous la point odigalo bani odobili mama biche digalo mama mona kanga nui mais yaka papa ngai de no benga na bomoto no oye zalo kwa moto ko ngala boite mama oye zalo pa ngai ngamo ko pang yo ko ngala mwana ngai ngamni ko ngala mwana ngama soka dikambo ezali obenga mokolo pang oye bisinga dikambo mama mwana na ngai na lobi moto na tango ya yaka na matata ya tuna kakolo pa question nano ya boso na zotuna yo yebiteke mwana na yo ya mwasi oya zande ko na ngai leki na nga oh bandite mais bandite yo so dia mbongo nete bandite a bandite mobali alongwa kitoko ndio na lokwaye si mwana ayeba ya azam mbali kitoko te alingo kanga mane papa ko finga te zelanga na expliquer yo asa ko yo kanga na bisala nako kayo ye azali ndeko na nga mobali azako bima na mwasi ya yaya na ye la reine oyo ndeko na nga mobali atia yo na ndako asa ko yo kanga na bisala obiteke asa na kufa bongo ni mwana azola te yo yo toboke nga yo nani no isu so ya ko na bali yaka na doke wa wewe kwa ndadi na bonda kisayo owa na kati nzambe nyango na shi wana fito zanga na yo mwa ngoso na ya tali yo o changer ime adadi molimu na ngana yo tamula o ebi yango kata ozali mo sabi moko papa na lobaka na yo mokolo mosusu na lobaka na yo okeni ona moko depuis ce que tu m'as passé apa faire le rater papa de Hollande na mo cinéma mama titi bote 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 on est na bote c'est ça non bah non hein
Papa Doudou, nous avons un regret mingi na onzamba la kisinga. Il se passe quelque chose d'anormal dans la famille Nabino. Papa, s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. Papa, molimo na nzambe na masanga yokana. Vous avez la présence d'un homme de Dieu na kati sika oyo pour permettre ngana silisa ona yeli soki otika komela. Silisa papa me kolanda oyo ngana zo kusala te. Silisa makambo yela ki oyo kotala ngai te oyo nazo kusala. Na kata Bible baloba. Ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Et ça n'est pas que alors, loba oyela ki ngai te papa. Loba makambo yela ngo. Ça va. L'hôpital est sali pour la mission. Anga olukelanga makambo pour la ligne. Tatoyo, yo motema mabe. Lukafina yo, tikanga ye. Voisin, motema mabe bonne.
yo na ko linga na sili na linga aussi comme elle les Gabriel! Yango yo bana ko na bakana yo mama. Kena ba choma. No, boite mama nangai. Boite na bakana yo. What's passing? Soko kosa musala utika kiziloko hapo mama. Mikiti sana no pesa la moto. Osari yo moko mama nangai, Soko sari musala na yo. Lungu de ko no chena ndako. Kaka ndako. Na sari pe maso na tokso na ngana. Ko tsa ngo ya kupanda. Mwana moko musa kuko sala ti mama batinda kase kutinda oh na bitika kure fakiti yakao ero kongala to mukande yango fakiti yakao oko de nangai tamara nokia oko de nangai Nabia para bono ngara ko pesa na patalo ni patukula Boma na ko bana yo Boma na yo Oko seka papa to seka ngana ndi oko tika sema namu mama Huyu mwana una njira oko zwa di bana ndenge nini nde yango wo ba ko benga bele mama be o che mutubu na ebiso biro ko koleta na miso na ngai te alors na ko bele ko na bengeri yo uzali mwana ngai te ka mwana ezali ka papa na mama elokolo mama na azali te ezali ngai moko na koteya yo mama ozali kitoko ozali mwasi kitoko mabelo ngai na komona oyo likosala mosala ndako kubima suka noti wapi una sala nana salaka soko yo ringi nana ka ndako yoke na kotamba osaka makambo yeso tu oyo bakozali mwasi kitoko oyo mpe bato bamoni na nzela baluri yo mama nayo ata mokolo moko te olakisa ngai ata moto moko namona tata ye mama papa tala mobali ngai na nsi nasaka na esengo ndenge namonaka yo mama na yo aboti yo ajo oyo atika yo ngai moko na force yango nakokona na mamiliki mama ti lelo komi mama monene nakokolemba yo te nakopesa yo tori ti na suka bonsoir Pose mon papa. Où tu vas bien? On va sur le combat homme de fer. Le bien. Non, là il y a un problème au Maroc. On va s'arrêter là. Et puis nous allons au Maroc. On sait quoi? Là c'est cassé. C'est cassé. C'est cassé. C'est quoi? Mais nous au banda. Tant on te peut comme on s'en ramène là. Allez, comme beaucoup. Voilà tout. Keba la bamoa. Keba Gabriel. Keba la yepsa. Keba. Oyoki. Et au temps là, il y a un métier. Moi, il y a un métier. Bon, là, ça va, mais oui, on va n'importe quoi. Le nez, ou un peu de tablette. Un peu de lata. Salam bas. Hein? moi, je n'ai pas été. Au moins, papa. Il y a un monnaie comme ça. Il y a mon papa, pendant qu'il a fort, tu vas me rendre sur lui. Le papa, sur lui. Papa, je suis allé sur le casse de la maman. Il y a eu des gens qui ont beaucoup. Il y a eu des gens qui ont pas maman. C'est qu'on est de faire dire le salon, maman. Non, nous avons fait des capaboyés. Nous avons fait des maca, nous avons fait des balatés, maman. Si on est posé à poser, il y a un gars qui a tout marqué dans la maman. Il y a un bel gars qui a maman. Ça l'a quand même, bref. Au niveau le banni. Mais oui, pas à attaquer avec ma laisse parce que on m'a été d'ailleurs. Il y avait bien que Dadi dit qu'on va taper rouge sur ce que tu mets là, chemin. Oui, il y a bien au pied. Vous te proposez un bac pour la ligne de parler avec ça, c'est bon. Donc, si on va la totale, on a quoi, ça n'a pas. Oh, il y avait bien que ça l'a raté. Un type pauvre, fatigué. Non, c'est le mot. Pourquoi, maman, tous calme?
colonie. Ça la pose. Team colonie, balinga basaka ba geste. Moi deux casser trois casser ko tika. Moi en vélo. C'est quoi team colonie? Le binayo, ça la calme. Un jour na reçoit. D'abord bientôt, va proposer un examen ça quelque part. Si on a su ça la petite na voyons pas là yo. Ozo wolani. Le kosongwani. Tu as encore très cher. Tiko no sekanga. Papeli. Ngalo bagino bateka banzembo yo atango na biso. Obina dansi kitse kwa oyo. Yako dudu. Mama moi sinya ngiko pesa. Oye za rusi pese o sangi rusi pese. E bongo. Boni yo boyko. Mama rusi pese oyo ni. Yo yebsa ki sapota. Yoka pendima. Ebitango na kinota la mwana na ikona. Bano ye ba no pesa bakado. Ikona bako. Mwana moka zangi na creya so de rose. Oyo ni rose te. Oye za rose te za rouge. Yo tato na lukuta yo. Yo na lukuta yo. Bon, tu dois sacoche na maquillage, ya to comparer rose na rouge sur les arabes. Oyo rose, couleur rose baza osala. Ayebisa ko batikila nga pare mo ni so pare so para. Ngana za baposa pare te no. Charlie. Charlie la Merlin. Un habilleur à Merlin, voilà. Mais on tourne en moi appareil. Moko, nana kupesa yo 3 4 kude pana ye. Ya ifuna na ngo tasi. Awa bino Kinshasa. Zana parezo. Oyo lo bakanya somela kanga. Sikoyo koma okena. Bora ni kwa okena telefona basi mususu eh. Parezo eligibinya. Eligibino. Comme Celtel, Sogetel, CCT, OTCZ, compagnie babisi akala. PTT, donc ma réseau est trop alors. Vous en avez 3, nous en avons 5. Vous voyez qui? Il aime ta beigne. Oui, Shalom. Moi, qui est Shalom 2000. Ozana Kin 2000. Maman. Comment ça va? Ok. La Sepeli. Oh, dis balo yo. Mwana mwasha camarade nanga moko ayebu ya miso. Mwana mama. Na ya mayena no. Merci. Nani wana za kubianga yo lere nyoso. Madame. Qui est né, ça bien? Ça bien. Maman qui l'a pas dans noir. Ma qui l'a bossé le ni ça bonne ni. Ya solo. Biso to ki mayo? Na mobali na moi si vous amade. Porque pour kada bino ngate. Oh yo ta c'est mazade. Si to recommande ko sima ba nzete kaka ko. Bolingo ya biso ya kala. Ya bino makambo. Banda to banda ki nango ti to zo nuna nango kaka ifweza ningwa. Chérie, bino bindeni. Si vous avez na mimi bino kaka sango ya kitoko. Zamba asali. Ona banda kulele yebutu moyi. Azongisilinga benefisi nanga. Maya misiba ita kutanga. Merci. Utakufi. Binzoli na misika. Ndabona mwakile soni. Wali kama malamu di. Nazwi mbala moko. Mbala moko dudu nanga. Elingo lo bale. Bana mibale. Mwana ngam ya mwasa. So bot. Mwana ngam ya mwasa di bosu. Aboti mapasa. Félicitations. Merci papa. Félicitations. Tsambaza no. Na yiku yebise bino. Ya mwana na yaki awe na yaku yebise bino papa atindi ngai. Alobi feti ya lobi. Musanga te. Na yika kapona zwa bino. No ningise suku dengi toko kenda ta lelo. Teto sepeli teto yoki tomoya. Lobate. Mandinga o pare ko benga yo po que no sepela.
kasi nayebi soyinga na lobi na lobi mabe mama nini bongo ya biso ata kenda au 11e année zumi na moko ya mbula ata so ya pamba zokusoba te ya biso tubimisaka na mbembe tutindaka na makala moto te mwana ya mwasi azali malamu akubuta bala mosusu 11 ans iko kozala foti ya mobali oyo bavandi na ye Dala. Ozomona. me nyonso tuningisa mwasi nde akanaka mabonde fukama lelela nzambe Makila. biso Naza tosola kolela mingi mpona mwana ngai makila nde ozomona ngai awa. Naza kolela mingi mwana naza na libala kitoko. nyonso azokozwa azokosenga na mobali na ye nyonso mobali mpe azokopesa na oyo biso awutaki na epa na famille na biso baboti na ye kasi kote wana eloko ezokopesa biso mawa tout le temps eza kaka yango kozanga kobota mwana ezokopesa ngai trouble na motu tie nyonso na maboko na nzambe nzambe akosala mwana akobota me soki bokama te bopesi diabolo diabolo akokotele bino na kati na libota nga naza na mingi ya koloba te nazongi mbangu mpo talaka nano bana mibale ya mwana aza na lokuta ya liboso yebisa papa toyoki tokoya etikala tozokoya oyo nalobili yo sadila tika ye ata na nzela te malili yebisa ye malamu papa tozokoya kanake Dudu. Ngai na kolobe pa yo tata. Yo mto bota mwana na famille na mtu olimelaka basanga ya mwana na ngai. Ozoyoka. Ngai pe so na zimi balende ngo nakosepela. 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 Dudu. Oui. Bana na ngai. Okay. Liboso na kuliba na yo ya na bango. Ngala za tata. Abuti bino mingi te. Abuti bino mibale pa. Mais soki na biengisi bino na réunion yo. Ezali réunion te. Mais lukulu na biengisi bino. Luyele lutukuta na ngala bino. Ezali mwa isenga. Sadaki nga pasi. Ndenge ni ngala buti yo mwana liboso. Alenga. Ya mibale ye mbonge. Lutika kanga distance. Ata miswa pamba. Tulingite tumona. Epo yo mbonge. Abuyite ubala. Mwache sokobali. Amen. Faya kutala kapemba para na yo. Lokula ngai. Wana nikamngana no. Sina. Adingi mama vwanda na yo. Adingi ataku ya kutala ngai te. Mais sikoyo kibokilo akuyendenge ni. Babanga sokomfante. Parce que nayebi te na batata musone ko biso pitia yo na mutu. Mbongo uza kuzu. Mbonge pesa kutindelo pempo. Nayebi te. Parce que biso to proposa ki o to balelo ata mwana mwasi moko amuke. Yo polingi na yo te. Polingi ofanda abo. Okosa ndenge. Osiko biso pe ngape na sana libala bosiko na sana. Natika na onda kwa libala na ya kuvanda. Yo kana yebi. Ikapo yo bengeli biso ya mwana. Maleme. Ata ndiko na yo. Biso lobela mwasi ya bonge loba parce que ngana loba karaté mwasi. Maleme ko? Oui. Suka na no onda na. Maleme. Tata mwasi na yo titi. Na mubali na yelem. Basa kutindela ngaba mbongo babilamba. Me babilamba wana ata nazwi yango. Nazala kana posa ngape na mona bako. Komi ndenge na denge lo ya kutala kangai. Mbongo ezali lo na yote. Papa, tata mwasi. Ajo si akomi. Yo ndo matavion ke kwa kufa na mali. Papa okufa na mali. Pote bongi na ba ajo kwa bongi. Lokwa biso de pour la ferme na ko ke fanda te. Ngai te Yo moni kona iponi age ko. Ça va. Papa Loli, il n'y a pas problème. Ouais, moi c'est pas au tard, ça problème. Mais moi c'est pas faire. On se bat de marathon, tout ça tout chaud. Et après ça, vous me voyez que c'est que n'importe quoi, c'est dans la là moi c'est de marathon, tout ça tout chaud. En tout cas, on a pas de single là vous yo ça papa la sepedi na ngonde ngi mwana usenge bulimbisi ngai beba lubi sokufungula mutima tina dikolo pa nzambi alunguli masumu nyoso fait des blocs ya quand même ata iza kuya papa ngana buti bino Ngana lobe papa to saka combien de mois auto mona na te. C'est ça ta musu une semaine, ta musu 2 semaines, ta musu ngana tinda bana.
nano nazana bino bibali epwe lolanda pembe na kai bongo sokina bandi dance mama dance oyo bino oyo ibime mikolo unaanza kumekamba oyo zile ko oyo bazako bino soki oyo bo papa kana kayo kokokele na bari wana Sabia appareil bayibi sibisiki po telemi obi show ngana kukuto wana papa ya malamu moto bwana lubake na yo mwana sako mukunza sana suwa akosi ndingana ke mutana posita bivete ya abayiba ki appareil oso ngana ndaka appareil ngobunga te wana ndelo tana rezo pa ndazana akana kuite kusanga papa telefone tete téléphone fixe oya ndabo wana pendo tuyiide ya malamu ko oya ndabo mais faut tu moko sokolo bien ke kana zara kana barabara bon papa gars na bona il y a depuis maintenant on a dit de poser pas na yo kana bon merci oyi sengo ça va là ngai na buta babogare ntana anika le ba yo tiko sagalo merci il y a le gars là sur na taxi carte social comme ça voilà pe ko kabate ko pe ko tete na la biloko ezali ka no linga ba sabelo ke tele papa na Como é lindo. Yo papa que é? Ah, bah plus de maman. Eh, yo on ngogo majeni. Eh? C'est pas moi donc. Même tika kaka nzoto. O tika po ninga za mbongo fo za tabu. Kasi mama, fanda. Papa na ndio ndabengi sakiyo. Moi qui suis papa, on a le message là. Le message qui n'est pas un tom ciel na Malik mode en France. La bengue la bidon eye. Que na geste pour que les hommes vont soit bimi sur les. Hein? Bon maman la boque d'été. Eh kasi mbe non, il faut que les gars. Na bengue qui yo. Papa na même tati na bengue. Mwana na bana. Ndingo zo komona ngaboye. Mama, na so ko sécurité ndenge yo zo vanda boye. Libalo zali ozala libala ya mbongo. Mama na ngai. Tete baloke isoki 11 ya ngoyo esa yo ni bana yo ya okutanga na sala se lo bengelenga kana papa yango na kali kampa yango si mama na ngai mama ezo bona ngo motema pasi te ngala famille na ngabisika bazali te mama eza ngo bozo tumbola nga pota mboko ko eseka ukana mo fama yo kaisi sa nga pasi te mama pesi ni tokete ngana ya mbongi pe tokela bo putain ba docteur nini penza tokete vraiment mama tokei pe boye tosali ba consultation na mamunyo to examen mamunyo sa to ba bike eza ngo problème te to bota na bisiti nous kasi to bota te vraiment mwana ngai mama est-ce que vous la capacité mama oui ngai na bota yo be fo bota ni nzamba lobaki esa la pas na bike sa nzamba limta na sa ni chef nzamba limta pesa abana ya presse umela te kasi poko siko yo lingi penza donc yo nego fani na yo boye mbula zomi na moko ya ngoyo ngai na fana ngai lo lingi sana fana na ngai mwana ngaza ko bota te batu baza ko tonga kaka tala kuna sana ndako mutambongo mwana za ko bota te ko ya mwana za ko bota ni sana nanga ya sota no za ko pola mutira ko bela kisite nem so ko bota ka mutema mwana o dege ni ko bota ka mutema mwana te yo kije ba makamuna yo mama kise woni yo ya malaria ya tifoid no tamu zala ki na awa na no bali tena moi fichier moi na nem susu tamu na papa mwana fiyote ongo na ka moi sema oye bisinga isu ni to ko yeba nene ko sala mama na zo ko tuko saba nini mwana ngai mama ngala kumbele ngala mwana so pour mes anos et puis so dans le monde les films so que maman tala boye za foti na ngapa ce que loko qu'est-ce qu'on a ça et loko mo côté et loko te ba so que to que na ki to kamoli ba biki problème mais ça te to boto la biso ko za ha mo te ma kinya et lo mo to loko te ni ne za ko sala pas kuna pa yo na tama kana ika kwa monge tango za ko luka na no fia to ko ningi na ko bota siko to ko za iko no mabongo boza iko ko sala likamote maman, tout ça est comme une émission. Quand nous avons une décision, il faut tout terminer les caboles. Tant que nous avons fait des années, pas y a mobile na yo. Tant que nous avons fait des années, pas y a yo. Donc là, yo moi on a tout ni yo. Au début, il y a bien le côté. Oh, il y a bien le camoté. Quand on termine la mobile ni.
otika mwana batata otika ye moka soni te pa bango papa mo ba yaka te ka bino boya ko otika kina kwa otika ngana ebisi bino balobi to docteur wana to kedaki alobi o mezate to ko botre zo ikisa o chaque fois ka te kwa ye ngana kina ngai so papa ye ngai ngai bisu ngai susi na ngai zali yo boda ngana mema bakoko na tango nazana na makasi boye ngai lo ningisa oza koyoka susi na ngai nayebi susi nayebi na yo fani yo kulanga naza kobokola bakoko na ngai kozala esengo mpo nazala makasi mama naotinda shokola otinde nomwa ntango ezalaki na shofe nakoya kotika mwana wana nga na sepeli sika kaka biloko naza kosepela ndenge mabe te koko biloko boye ntango dudu akoyoka tokoya kuna Oui, André. Oui, André. Oh. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Onde vai para cinema? Papa, me vende lá onde papa tá, né? Vanda papa. Bonjour, Bino. Vous savez? ça doit pas la beaucoup. Ah, mais c'est bien, il y a autre comment galater. Et on a d'autres en arabe. La reine? La reine? oui Yaka, maman va salir. maman papa qui Bonjour ma fille. Ma fille, ça va? Non, non, ça va, ça va. Mais oui, elle a raison, maman a raison. Mais depuis combien de temps que vous êtes ensemble? Vous calculez encore? Le souci n'est lié, c'est lié. C'est normal. Depuis combien de temps vous allez ensemble? Depuis combien d'années vous allez ensemble? Mais papa, c'est le problème, c'est le boulot. Il y a un problème. On ne vient jamais chez les enfants dans cet esprit. Oui, il y en a moins qui vous a fâché. Ah, plutôt fâché. Et vous avez raison. Raison est simple, je vous le dis. Papa, c'est un problème là. C'est le problème, vous allez expliquer. Bien, je n'explique pas, mais je dis. Je n'explique pas, mais je dis. Maman. ya solo pele mbula eboni yo vani na mwasi na kati ya ndako oyo ti lelo oyo donc ozomona te eloko ngaka yawa siko wapi koko ya ngai esolo pele lelo moko Il n'y a aucun bruit na kati ya ndako. Aucun son d'un enfant. Vous vous rendez compte de ça? Et yo lingi biso baboti ya mwasi na yo to sepelaka. Qu'est-ce que le baba français va se le voir? Oui, c'est là. Bino c'est là. Biso va se le banini. To balisa nani? To balisa mwana. To balisa ikeko. Non, papa Mbongue. À partir d'aujourd'hui, je vous donne un délai. Une année. Une année pleine. À la fin de cette année, à partir d'aujourd'hui, ceux qui dans une année ont quantité, je viens récupérer ma fille. S'il faut que je fasse les demandes, le divorce, ne vous savez le divorce. Ok? Je donne un délai d'une année. Sinon, après une année, je viens récupérer ma fille, ou bien les 5 divorces, un point très. Voilà la raison pour laquelle il y a qui a reparlé. Je voulais te le dire, yo mon côté, pour moi c'est mon côté. Papa. Voilà. Papa. Ngana bino na boto. Ngana bino na bosilika. Ah bon? Ngana bino na bosilika na. Ngana bino na bosilika. Ngana nazo la reine orphelée quand même. Papa, natika na ngona bino te. Ngana ba la reine cash. Na pisa bino ko tubo senga ngai papa. Mais ngana siliki yo za devant bosilika liboso na ngai papa. Ça va bon te papa. Na mimi la reine ko ba eboni. Na bo pitoni te ngana mimi la reine.
nakenda ba médecin tout ba lobi la reine moi la reine ba nzolo ke bena n'expliquer no moi ndinga sana kati pour la so bomba ye papa moi na lobi bokata moi na lobi ba nzolo na yebi so ki ani mais ngala silikite na ndimi kolinga kwa sa mosi nanga nakile pe sikia banganga kisi basali seliku nakile pa ba docteur elo côté papa mais nga pour na silikite yo yego sikala boso na papa oli so ngala sikana zo yebe bokina yi écoutez non papa kokata la décision kokata ngate papa na solo décision na ngai na su yango papa et ma décision reste telle OK yo kai na loba nan ko loba nini ngati décision suis siko ya ko to mokelanga mais ngala lobi bo décision lingi ngala ko za mwana bino na pesi ekena na tena besoin ngala mimi na France to que ko faire l'examen comme vous pendant qu'on me met le sauté moi je vais l'amener aux États-Unis na ko m'amener papa papa maman pourquoi nous bossanga pour si vous avez un souci na bonge boya makasi boite nde boye bino na maman basala pe boite bozo konene ya mbonge mbuka seni ko bota o bino bozo ba ko bota utapana nzambe mutapesa ko bota yo kasi nde to na vandi boye vraiment zo sepesa ngai na mbonge ezala pe bongo te papa kasi on azolo papa to plus ni ya mbonge to kinga na ete to sebe examen basali ngai yo kasi to vandi ka boto zola muka to za bisengo papa non bozo batonga bo bale bozo batonga minene on dirait bozo beta ngulu basa ka boete mama boza na susi na mama na bino na ebi ke nzambe akosala kaka mama na ngai to abino boya ka kota makelele awa na téléphone ya mbonge kaka muke téléphone est sonné papa ka yo toujours ka koloba kwa ni bon mama okupe sa papa conseil te bande konebe ya mbonge baloba te ba ya à chaque jour baloba te ka abino vraiment et ça la bongo te papa bosanga beaucoup papa na expliquer là on la bila pas la chose pour mon nzoto na ndeko papa maman okatanga ba nzolo ko dirait bébé a beli kizuki ba benga kibeka papa na mkota na cuisine bisa ba bidon ba kiso na mera pour lui na kota na ba bidon à 10 litres tu as essayé de demander mais pour na bota mon abino na mo ba mai tu as essayé à sa ta solo iko na mwana pour na bota papa polingi na la sabine bref dala pambo ya pambo moi je vous dis ma décision est prise on a lobby ya mwana kusali OK tu dis à ton mari hein comment on a dans boîte de viens on part kana sana susia mwana la ndani dudu na susia mwana la ndani kwa bota te dudu la reine tanga bini maman a dit parole bandi ko ba n'importe quoi moi na ye bandi ko bala na so ma boulé bébé après ça papa de pas suivre voilà lobby en tout cas a lobby trop ébélé papa rappelle la lobby na sindika ki kamé après singa bila nga après singa inane ce qui moi na ye a jugé le cas botité a récupérer moi papa il fallait nga passe na tumeni papa de nga bingana bino na bosi ngala ina pesa mbongo na nyos na tikala ni ngona binote miyo to mukapana hapo ko pesa la ngaba pesa tikala kina so yuko dio kufala sa me komo zabo moyinga non sona ke nukuta na mo papa na me ko soane le solo ya luka papa du merci donc na zanga ina petit na butu na lié ça la yo mutema pasité pesa la ngaba parce que on ngana zo sala pour mwana bango ko yuka ngana bokayo oza ko bangileni mwana kutaka pa ya tsa ngala buta kibino est-ce que nazana bana te la buta bino ndenge yo poko buta nazasi pamba te nzambi nde mutu apesaka ozuki nazako yukwe kana kati ukosi nanga omolo bana fuma ka mususu na boite papa oyeleki dans la bine na expliquer na côté la cuisine to na magasin bimisa ba bidon ma kiso na mela kuna mwana bino côté tout na pas ni na mimite ba docteur tout ya kisa na silisi na la prochaine la France na okili na France parce qu'il va pas déranger na makasi papa na ligi yo de côté la c'est pas dit ko balanga ke nzamba ko sala papa na lobe na yo ko banga iloko moko
Tala. Utele mi aza kuke. Iloko moko na malembe. Ngai ye. Dudu na tabu kende kukume na ye sikoi. Na ndaku na ye. Fona kende kukuma na yiba tina nini oyo ya ye kumenansi. Yena no moni teke. Gafe zadi na mwana na ye. Aya kutate yo. Na sepele na ngote. Me kukanga kandete. Kende kaka zala na chatina yo. Ngama kona tabu luka ye. Sie. Ngama kona kutibi no. Kongo ya kumenansi. Adi ko sagana ngaye. Pona mbongo sana. Ça va, Shadrach? Bonjour, papa. Bonjour, ma chérie. Comment ça va? Ok. Chérie, ça va? Bien. Et lui, il a faim. Ah, bon. Ça va bien, ça va être de matin, hein? Comment? Bien. Maintenant, quand il est monté, il est salité, ma casse. Ma chérie, vous avez terminé l'examen? Oui, papa. Toi aussi? Oui. On fait un effort, hein? Alors, madame, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Vous touchez. Quoi encore de ma bonne? Moi, chez vous, c'est pas de ma bonne du thé. Mais vraiment, j'avais envie de manger des triples avec des légumes. Claudine? Je n'ai jamais bien un programme. Oui, entrez. Ah, Bongé. Bonjour mon ami. Bonjour, comment ça va? Pas plus que toi. Ça va? Oui, ça va. Comment elle va? Ça va. Bien. Na moni ga leo soko tana leo na yeye avalo. Ina mtu sio la tena. Ça va chérie. La télé quand na vanda kiona moni. Tala moni bati hier. Comment elle va Bijou? Ça va, ça va. Bien? Ça va? Oui, ça va. L'autre qui ça na mikité. On peut nazola de moi. Ça va faire donc la ticket madame asala ba course na so yoko. Ba na juste na 10 heures, nous avons dit ba 12 heures. Moi je regrette beaucoup mon gars. Tout ça va voisin vraiment. On fait un mois, 2 mois, tout le monde en a tête. C'est pas bien ça. C'est à faire quoi. Moi je dis, la mission va faire aller sur le wifi, j'ai le brisket, aux gens dormir. Ah bon, c'est pour l'année dans mon famille. Ouais, un peu les enfants, maman la bango, ça, on va bien. On a ça sur la véranda. On a retrouvé maman, tout ça, c'est même bien. Ça a un plaisir. En tout cas, je vais comprendre la formalité. Oh bon, Shadrach. En Rachel, Shadrach. Oui. C'est bon, hein? Donc, maintenant, on va de mon bon là-bas. Ah, bien sûr. Comme ma poupée, à part l'ombre, à la roue, ce moment-là, c'est pas de la seule papa le fini. Shadrach, il est à ballon. Il va acheter des cadeaux pour vous, hein? D'accord. C'est pas sur l'idée. Déjà, on va là. Ah, c'est pas féliciter pour Kimba. Ça va? Ah, ok, ça va. Il a dit, papa dit, il a déjà des cadeaux à la maison. Donc, il va vous donner après. Ça va? Mon gars,
fumba nango fumba kana chaka nenda pour madame Bota. Oh on a eu vient de Dieu. Même quand déjà na mona bana na bazali. C'est bien on se passe dans la mona la douche tout ça. Est-ce que tu veux sauver ça pas? Bon, allons dehors. Ça va. Bon, madame. Ok. Tu veux venir à Libanda? Ça va. Les enfants. Tout à l'heure, hein? Mais c'est quoi au juste ce moment? Ah, Mbongi. C'est ça. Non. Dis Mbongi. Pas jusque là. On est des voisins, c'est tout. Hein? Dis na kosa la nyose me wana te Mbongi. Ata yo moko na tsaka. Oh non. Non, en tout cas, un problème à dire. En tout cas, on a point on a dit. Nous sommes amis, voisins, nous sommes encore une famille. Donc, nous avons une chose à nous sur tout na yo, to sali makamuno so mais en tout cas, point on a dit. Pas jusque là. Est-ce que you te le cœur même dans un dans le Congo, ça te fait plaisir. Je ne peux pas le faire. En tout cas, excusez-moi Mbongi. Ah, pas jusque là. Ça, c'est le l'amour de l'Indenga. Basalite. Ça veut dire machine est un pénard. Non. Il donne à mon aïe bénard, et ça la bien. Et tout le monde a évité. Dis Mbongi, non. Hein? Je ne peux pas. Tout sauf ça. Oh là là. Ça n'a pas eu Indenga. S'il te plaît, aide-moi. Sois pitié de moi. Ah non, Mbongi. Hein? Je ne peux pas. Nous sommes la nuit. C'est la nuit. Sikawana toi. Sikawana ni RTC, Sikawana ni nani stade. Stade Marty. RTC. Wapi RTC. Entre Babo et Naoui. Wapi RTC. Banda Doudou. La voix du peuple, ouais. Banda Doudou. Bonjour. Bonjour papa, ça va? Ça va. Kala moto ya boy. Oh kuna. Ça va. Comment est Kinshasa? La yena di solo na. Je suis l'unique personne. Banda. Aye baide. Ah, c'est là. Je suis l'unique personne pour construire Ndapa en Kinshasa où je vois tout Kinshasa. Vous comprenez, tu vois, hein? Tangu na kuzala te bisaka bana papa bino asalaki nyonso yo mpona bino kozala toujours likolo aigle ndenge ezalaka vie nani vie moko boye aigle Ça va, le cola. Qui pas d'ingalité, c'est quoi? Comment on équipe? Nakende? Mbanja ye pa ina yo. Liboso respect. Na compte ya mwana na ngambonge. Na pression de sous respect mbala mibali. Me mbanja iloko na yili awa. Makambo kala ki kutikila mwana na ndako. E pa ina ye.
sepeli na kote pamba te tubutaka bana nzambe moto apesaka bango yoke kupesa condition epa ya mwana na ngai mbonge ke mbula moko ya pamba babuta soki babuti te oza koya kokamata mwana na yo ya mwasi eske nzambe moto apesaka bana ubie yo moto na makasi na yo luka uzwa mwana nasepelaki na diluba wana te mbonga ya kuyibisa nga na ndako yango itindi nalongola makolo na ndako nakumi na yo nalobila yoke malobo yoke kupesa na mwana yango te naza koyoka mbula oyo mwana na nga sali na ndako ya mwana na yo 11 ans yo koki kosepela ti lelo nga naza komema koko te yo kende kuna koko ayambaka yo Bilali naza koyoka yo koko ayambaka yo malembe sikoyo ozoya mpona kosokisa motema na biso ndapela toni bino malembe ndenge bino loke kutomboka oyo balendi kutomboka banani mwana na nga asadisi yena bokoko akena yena bamindele na mwana kutu akanaki kumela bakisi ya bokoko te ya banzete lelo soko okena ndako na ye okena kokuta milangi ya kisi asali nyonso pamba te babuta me iloko te biso nde tolendi kutomboka pamba te topesa nyonso oyo bapesaka na mariage tutikala na nyongo te veste ya tata obi elingi koloba ke biso te tobongi totombokela bino tosali yango te papa esa tosali yango te dudu zela Bilali naza kotuna yo mwana na abota mwana na nasa bota bango bibalela ata libanda toyoka ta sango ntango mosusu babe mais oyo bino toyoka sango bokolaki ye fo kende ndako mobali fiere mobali ade vierge na mais ndenge mpe ya ngai mpe na butila mwana mobali azaka vierge mwana mobali fo alakisa elembo ata mosika obilai silali naza koyoka yo attention mbanda nga mpe nalobi attention na mwana liluba nazali pre na nyonso tu kozonga lisusu te oyo nayebisi mwana na yo esalema ndenge wana nga mpe nayebisi yo epai ya mwana lokolo olobili bongo tokozongisa mwana te me tolingi tomona mokoko amonana desizio na zo yango wana me yo mpe yebisa mwana na yo me koma lelo mosusu bangrelage ya mwana na yo eza ya kubeba oui mazoto eza koleka te wana ofingi mwana na ngai nafingi mwana na yo te nalubi olingi na nsima na nzoto osimbanga na nzoto nayeli kobunda te nabundaka pe te obangi kaka pamba merci nga mpe nabundaka te nayebisi yo kaka bongo ndenge papa dodo ozaki okipaki ye te se nayebaki bolinga na peso kiti te ndenge nange na peso kiti te paali yebisa mwana na yo amela bakisi amela babido amela milangi to nini atutala babinganga soki alingi okende poto nga napese mbongo mpo akende poto basalisa ye toza na ndeko na ye aza na putu major azali na france soko alobi lelo kamata mbonge akoma kuna na putu akusalila yango me nalobi kaka nyonso ewutaka na nzambe liluba soki anapesi yo merci papa toyeba kaka nzambe kasi soki mabeza mpa mwana na yo ekoyebana ekoyebana koma sofoloba malamu mpo na mwana bato boyeba ya komonanaka na ndako na mpo baya komatisa ngai nani motema nalingi te tala masanga yango oyo yo toujours komelaka kaka lotoko oyo soki nakomela tozali makasi makambo nyonso ezali malamu mpe makila nyonso nakokomalize me mbalasema yo nalendi komema yo lisusu na kanda te oyo troisième oza komona yango malamu oza koloba mpe troisième ebombono kamalade yebi likambo na memeli yo na kati place papa nanga soki oza na likambo loba na ngai naza na makambo moko eza kosala ngai pasi mbonge mbonge abada mwasi na ye na mbongo loba likambo me banja zwa mwasi baza kobota te alolo bokilo na ye dudu fakima mbangu pa ya mbonge alobi koma mwana oyo ya ngai mbonge azali mokongo akokufa aza kobuta te yango wana apesi ye soki emwa azali na droit te emwa wana soki amoni mwana te bakoko baza te abotola mwana na ye ya mwasi akende na ye
biso bangale ngaka boyeke papa monengo na dena motuli mwambindo attention papa fuko time kalika monengo suko kalika monengo ngale yango yokanga iko aza kuluba bongo pona nini azana fo nyozo wana pona nini azana mbongo azana fo ngana zanga lokola mbonge tikilanga vestoyo nakenage kubalila mwana na ye akoma kusaka nina biso epuile bayibisinga kamalani nake kukumi na ye dudu na ndako na ye na ndako ya ye na tegati bulubila ye amekoma omona ndege za kuganga kamba teje mu kutwala mbongo yana ngageriyo yo tigati yo taripamba tangu yo moyo mutako ngana nne mare file ya tara tingo file na yibisi yo na tuni ngala lo iloko nini oyo topesa kate na mariaji ya mwana na oyo lelo yo za kusaka nina mbonge okumisi yelo kola bali banengo mo oyo décision na tui jangwana ka no ya kukuza décision te mobali ni moto kuza décision yesa na kwa kuza décision okola kama taka mbongwa libala na yebesa yo nanga yitata na mbongo na vwandaka aye kutelemisa ngala ke nzengwe toki biso libali kaka bot lelo abosani kobino yitobina kina ye atomi kufingila ngai mbonge kongola ngisi bongo fo mwana payi nina memi mwana na yete na batu mwendo na bukoko kusadisa akena yena babindele kusadisa nyoso yazako ya kupesa defo na mwana oyanga ya mobali papa biso tozalaka mikolo likambo bamona kala miso soko omoni likambo ezali na miso tala na miso bokomona likambo ezali na kati wana papa wana kotala ye malamu oyo nakobana okondima yanga moko mosusu nayibi te soki ye moko moto abebisa mwana aya kukosilaka oyanga ya mobali makambo tikamasaka wana na yo lisusu nasala bezwe malembe tala ubandaki mpe kumela kala ekamati ngai ekamatia awate tikangai sana yango nalobi boyo tikangai malembe nakutongola ngai moko meleka boyo ko tikangai malembe yongwa kosinga ngai boni mekendake boyo ko bela kosinga ngai bela kokini malembe bon dadi ya urbaning eza sutela mais pourquoi chez business chez famille Bisobula yaya faire ça mon manœuvre. Non, mais à faire les alliés, il faut repasser à Blamba. On peut seulement à chaque fois. Il y a urbanisme, ça peut dire à Dakunayo, na za transformer nayo. Loko na l'ingénieur vraiment là parce que vous encouragez. Mon ndingai na madame. Tikanda presque ya bomo bana misalo kotika ba misala nda kotokeza na assurance formate préfère que yo ozala na ngai awa atfo ma biso yo kotika nda mo kotika bena nda koto fanda nda ko katon moi mo bale fo ko madame na yo asala ba boutique na ye ba maison tout ça on appelle de notre casa va faire na ningi que tozala na ozana biso vandi bien yo na kotina kata monde ya va faire nda soit continue soit matadi pour donner à l'eau soit na ba ville awa ko servir à ba maison ba magasin on a tout ça on a de la révolution yango on dit que pour ça courage et le castel na odemi odibriak ana ngato za la na ba mo ba ligalo la mikewa na ngati ya mote ana c'est pour cela na kiyo za nanga oh il dit pas na mobile pour moi bien fungolo banzela mususu le funga bena ko za la tête soit tu n'as beaucoup fait soit tu ne veux pas agir mal là on dit qu'à la eu ko za la ba éviter mon côté de la soit tu n'as soit yo mais la éviter quoi la bio aux ala bien na ba faire moi na ko tu na ba faire nanga et on va faire un madame na yo c'est mec na yo quoi ah dani ça va courage ça va non on a et on continue aux ala Alexander Kuno ce premier sali au stade lobby il s'agit d'un peu sambongo so ko mo ni mo yo bisa les actes résultats c'est mec na yo bisa et na lingi ko so ka courage on so na nga yo moko hein on va comment dire ça pendela pour les biloko na cacher à mon limite c'est que zo na na ko bisa déjà ko ma ko monter c'est que bon passer par là c'est pas dire la tiki il faut le cola yo aux non c'est ça c'est le possible yo kan idée
C'est vrai. Daddy, c'est soir, hein? Ça va hier. Non, c'est pas comment on fait. On devait encore boire. On les a dit comme vous êtes, tu as dit balanqué. On le va nous cabouer. Tiens, cabouer. On va pas cabouer. Tiens, on va pas cabouer. Là, on peut pas nous cabouer. La personne ici, elle a tendance. Nous, c'est quand on s'est mis. Bien. C'est vrai, c'est vrai. Tout rouge. Ma bête. Nous sommes des voisins Nganayo. Ngasi kona bimana mwasi na mbonge. Tala na degré ni kama yozo bikela ngai. Malgré moi j'ai mes enfants, oui bike moi na bota na ngai. Mais mbonge vraiment degré les kama. Nazo mwasi na yo mbonge. Yo pesa na mwasi na yo. Na éviter mbonge. Bengane na zaona na Claudine, na bimbonge ali check Claudine yo wana kama taibo bimana yi. N'importe ce qui se passe. Quoi que soit circonstance nini. En tout cas, Mbonge, excusez-moi, n'a refusé catégoriquement. Na moni vumelo na kosa la soutenir na ko répondre à Mbonge. Tinda longa msala misusu. Le bana na sala bo parce que naza voisin na za ami. Mais na point wana en tout cas, pardonnez na saka. Mais OK, mais ngai na tindi fait que yo ki la makasi ngam ko kolo na ide na fepeli. Quand vous tindi ça fait des choses qu'on va faire aux femmes de truc. Ngai mo ko na tindi yo. Vous faites de la télé, vous faites au service, vous rendez non, mon frère. Parce que nous avons menacé la famille à moi. Dernièrement, papa et maman ont été grave, mon frère. Papa et maman ont été une année. Je suis venu, papa et maman ont été moi. Mais tout à fait, ma fille, quand elle a aussi mis la fille qui est là, ça m'a moi, c'est moi, on va te dire, mais tu vas savoir, hein? La reine a fait mon ami. On a checké pour papa moi qui t'a ma mère. Et bien, continue à nous solutionner qui ont été fait un problème. Aide-moi, mon frère. S'il te plaît, mon frère. Le fait d'avoir insisté, tu nous as dit à moi la émission de quoi. Pour moi, on a été. On a dit que ça allait être comme ça. On a dit que ça allait être comme ça. Et bien, tout ce que ça m'a dit, c'est que moi, si on est dans la bijouterie,
On va faire 10 000 $. On va faire beaucoup. Combien? 10 000 $. On va faire 10 000 $ cash. 10 000 $. Réfléchis. Qu'est-ce qu'on dit? 10 000 $. Parce qu'il n'a pas un bon système de ma question. 10 000 $. Je te donne ça cash. 10 000 $. Donc, il faut 10 000 $. Il faut un mimi, il faut 10 000 $. C'est ça. Ça va? 10 000 $. Son frère, et ça y est, la pêche, Zoadi, soit comment la pêche, n'a su qu'à quand même, et ça donne des amours, des amours, et comme ils sont bon, mais problème là, on sait comment la copie. On dit qu'il y a beaucoup d'insister dans la limite, il y a beaucoup d'insister dans la limite, il y a beaucoup d'insister dans la limite, il y a beaucoup d'insister dans la limite. Ça on peut le faire on OK. Vous savez que et toi il y a le moment où je fais ça non mais ça se passe à moi. On s'y connaît et ça ligne moi. Et ça ligne. Pour le basoua. Et ça tu vas te et ça ligne ni vous pouvez être tolé et ça on a même bon. Mais ça comment on a besoin c'est que bon c'est ça comment on compliqué comment non ça que pas dingue ça là OK ba dingue supposé là on dit wa discussion ou à jouer on a pas la dingue il t'a dingue banda kwa kuna tena ngani comment tu n'as comme on est yoka on va former là bon quoi ouais c'était pour vous avoir vu non comment on va former là ngai papa ça azat d'accord et on y ça yo kuluka na susciter place les arrovan comment est-ce que les arrovan donc aussi le wekula la comme pas grand frère la limite c'est la d'accord moi c'est comme ça il y a un épisode désormais quand on a la chose qu'on a tête il y a ça vraiment la 13e mairie sur comme la 13e mairie on a le pas au moment donc clôture ça la moitié on a pas et l'autre il a envoyé ça yo yango eh papa na lobi na yo na makusa na ko bana papa tika mwana na ngaki kali tika ngai mwana kali na ko bana yo azali mo sabi moko yo na me masanga na uti na dia mbongo na uti sote mwana na ngai sote ye wana ko bana papa sote mwana na ngai sote yo ko continue mwana ko bimisa mo pe ngala dia mbongo na uti papa ko te mwana ngai mala lesi mama na ko bana yo sote ndo na zaki na kile ko kotana na yo mama ngai mama ni ngala adi eh papa na ko to mwana comme ni papa est-ce que vous avez yo yo mwana mo ko na ngai wa ko tira ngai mone ya ni ko tira ngai ifo mana yo o ni sufa makolo ko ya ba ko tumisa yo zomo yo so bila na kitata na mbele kitu kitata na yo muluri ya mwana sote ye so ko mungu sote maite kumweye tata na zaina nini ero ko ni na zaina ko tata na yo zomo so ko na kula na yo so ko na kula na papa na kula na c'est mec et puis viens moi avant na France c'est Georges Santos abengaki major Sadidi basoyawa l'Afrique pour basala moi entreprise moko oyekuna za la garage Sadidi solo solo kaka même na rango ba relation na yeba ni c'est mec le mona ngam parce on a comme pour major wana ayeba ina Joël photo mbete on a comme pour yo penza ki weba na ba major c'est moi pena na yeba ni c'est mec do na yeba ni partout na vraiment non bisha kamba pour yeba na ba jani ah yele na yebiti c'est compliqué limite na yebiti
volume ya soki ozali mpe na mibale mosusu oyo eza bapenge mais oyo namoni ete epenga tikanga na mfona olingi bapenge no bakangelaka bala te yango te bino bana basi bakomana makambo ebele zala fuwe donc pourquoi pas on se peine en ouais peine en ma bête tika il a que la rente bien ça n'a le color on a joué moi bien benga nani basi mimi kwa mambo mboga unataka kukombola hata kimanjao la reine kimanjao kombola ngati osala bakoma bele ndenge mbola ngai mutu rouge oui quoi faire mutu rouge n'arrive te rappeler là non ça ko benga la semaine bon en tout cas bon chérie mon ngai dès le premier jour na koma kia osala ka mouvement mo boye j'étais mal à l'aise n'habite pourquoi que vous voulez ya nangala boite mais que vous voulez bala un type fatigué de vivre moi tengo côté comme ça nous na bala peta faut que l'autre fainéant hein n'habite maman faut que bala solo mais tu vas dire kamala tapis rouge tu sais entrez oh Bijou ça va bien oh ça va beaucoup de la mongete la mongete hein on se makasi siko ndeni ba on passe madame na madame passe bien ina kota biso ti point opexé mais on peut peut-être battre na yeso permettre nous tazali kaka tosaka ba voisin boy ouais et on a comme ça il est pas à moi faire la sala Là, moi, le risque, c'est un moment qui va faire l'examen à la fin de l'année, mais ma fille est précieuse au déranger, donc ça ne m'a pas si. Bon, quel est l'hôpital? Bon, maman a s'occupé d'aller, pas de quoi. Peut-être que ça va bien. On met nous. Tu peux m'offrir ce qui est disponible. Pas de problème. Comme ça, causerie na biso et les camarades ponga na yeli. Mais Bijou. Vraiment problème on a na yeba na yo. Mais oh, merci. Je vais expliquer le problème que je suis que je suis ferré. Je sais que je vais faire peut-être un voyage dans les pays d'Afrique ou dans les pays d'Europe pour les marchandises. Mais en tout cas, il y a un problème dans les Libano. Je vais découvrir l'Amérique du Sud. Parce que l'Amérique du Sud est en Brésil ou bien Argentine. Ceux qui parlent pour l'Argentine, il y a pas mal de têtes de bétail. Il y a Ngombe Zébélé, il y a même 40 têtes de bétail. Il y a solo. Ouais. Et bon, ceux qui sont au Brésil,
kuna ba carnaval za kuna donc il y a tant de jeux au gogo découvrir que kuna osombi boyi na boa donc na mona kenda proposer que no marché wana yona mbonge comme ça pour ça la nzela wana pour nga les nzela wana mala ya Jones ko to ndikena yo en premier temps soko lingi to ko kende na yo mobali no tika na pas de problème pour nga les nzela wana on peut faire tout ensemble Pourquoi le mbonge ils admirent non c'est plus mieux que na basi parce que nous affaires ngana yima kamno sala toko ke na le bosso comme ça bosso pesa mbonge ba contre andi et ça dit toko pour ma sala mingi banzela wana et après ma bête là on malam ça va mais ça mbonge no Panza ko weekend asepe mindo menga message yo dona nese wo ke mboka na komate o ke no le la mingi so na ke mo na mboka na Argentina na Brésil o ke no linga o makati no le la o makati et surtout Kuala Lumpur yo ko ba komo sikoi mais na mboka tema moi était bijou mais c'est quoi ça c'est des nets dans zone ba fille tout le temps dans ce ko créatif moi était papa c'est ça so te do moi était vraiment do mais ça va produit pas utiliser des so bazo benga ngosoki nini ewa bon mais ça là botika utiliser tant de produits ba mélange wana c'est pour ça que ça vous crée tant de problèmes dans banzo na bis moi était tant de sali mais ça comment ça fait ba msu ba ko na ba jipte pour nango bon ça va ça de bosikoyo sikoyo na zoro ba kutu bon namoni na peso rendez-vous ça rendez-vous oui rendez-vous na moto kutana na tu connais hôtel d'Olix mais bien hôtel bon comme il est bien hôtel on va faire ceci na go fixer au rendez-vous quelque part oui ngana on vient en voiture yo c'est là en place na websa hein na bino ki na za na voiture awa yo ye wana bongo to kenzela mo hein na même na voiture na ça va bijou ya Johnny moi ça va essayer pardon ozo me la pété ndeni bandeko yo Irene Bilonana mobile Tony Lopez na Suisse babenga kaka oui bazo benga na ba kaka ça va bien nous ça va mbote ouais babenga tanga iti ça moi bien na to ko makera ne ko na kela pino faut ni mamba bien bo mamba kitoko bwena makao atai voilà bo bindo il faut beaucoup d'assistance par ya mbonge pour voyager sur ba ah non c'est lui qui a mbonga zani cool bo ya ba mboka on était ngane na yebia ah ouais on dit manae on dit bali faut tamba ba mboka ni otaka ba mboka to sana wa ni manae taka ko kika ba to kenda ka ba mboka mboka ça va bien mais on met na be pona na umete na ndo lukate bikafuna tikambe ko finali beko ngana kane kutu kota même église te na pas d'église hein moi tu banangi zo bonga te bon voiture eza na parking to et pour les mecs
N'importe comment t'es ça. Ozana Major Bisadid. Iye mtu mmoja anayepoto akili ile semana kazumia. Oye mtu Alexander ile nini? Ulina mbeleza hapa. Oye kidanzeka, oke na kufina. Na suki na hapa na udanzi loti. Oke mbongi asa nini? Wala mseme kama Charles Antonio. Iyazo yani bintu a. Lea hoya
akozwa mpe chance amemi biso na poto tokendisala mpe okitende na ndo mononga kasika libanda nde nde libanda ya kati te Ce n'est pas possible. Dites, ma chère. J'arrive. Les enfants,